rapport ya makambo koleka na Antonov na kibing babila Margot betali kamwana kara na beti karate ya makambo photo tika na no enquête si la mais enquête ngo pe kotala talango moi c'est mingi yango to osenga na fachi soko moni moyen ezate hein donc livrer kaka keni na eka po ba ne ba comprendre te buzo beleki ba lokwa ba bitakuira ba comprendre te ke ba perdre déjà mais ba loba kaka bitakuira yana 12h a osenga caméra pardon na 13h a moni réponse ezata seni akena teva fingi mon nzamboka bi pauvreté za malédiction te ba pasteur ba vana ke to mona lokwa godé to mona lokwa mukuna oya finga ka ide pesa zala kiwana basala nzambe belebele bazake ba soda baza basala nzambe do ba pasteur ba lia biso ba mbonga ba dim ba lia biso ba mbonga ko sele o sele mboka Congo to sele boy pour ni pauvreté eza malédiction nzoka mo nzamboka bi lokwa yebi bible malamu alobi eza malédiction te mingi ba kritika kango mais eza bongo budget ya mboka ekomi na 10 milliards na moni silence radio bat bazo koloba te budget ya mboka ekomi na 10 milliards lelo soki budget wana lelo Assemblée nationale et voté yango non. Espérons que dollar et koki ko kitana muso ba 90 to moni mo konza mboka lingaka kufa pasteur au Philadelphie o ngala ngina kutana moko nanya yikoloba ke crash linge sala mamutu te yango bande kolanga eza recommander na bible photo sambela rapport na mboka na biso. Allô wa santé eza misuma ah katelinga lingala pour la santé mwana mon fils. Pour ma santé, Missunga. Ah, kokate lingala. Bandeko, Missunga ezali kokate la moturingala te. Oh, ezali mito de santé. Oyo pesa meli na batu nyonso. Employé, to non employé, mutu nyonso oyo akikaka ko contribuer na mbongo mukie. Na fin du mois, bwete mokolo kobela, Missunga ezwa soin ye. Ya malamu na ba hôpitaux nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Ceux qui malades na yo ba koki ko traiter yango na Congo te, Missunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie, to kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Missunga ezoki charge na ye mpo na basoin Nzambe akamati molimo na ye, Missunga akosokipe na Corvia. Après bandeko bazali libanda, bakoki ko adere bandeko na bango ya Congo, ko tibazo ka soin awa na mbongo bango bazali ko. Na Missunga, ta santé c'est ta vie. Eye, papa, maman, tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa ba memelu bino bongo Power Buzz Car oyo bazali na équipe na bango professionnel bazali na disposition na bino Power Buzz Car, location de voiture. Yasikape kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki ko contacter bandeko ya Power Buzz Car na ba numéro oyo. Plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbuzz-car.com. Topé na contact email contact@powerbuzz-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Buzz Car oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko Power Buzz Car
po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Bascar eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport. Ya ba délégation spéciale na bino, ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Bascar oyo ezali solution ya suka pour na déplacement na bino nyonso express. Pour na likambo ya qualité pe quantité na été mituka. Nulle part ailleurs au Kokuta yango kaka. Na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba. Kaka et pe bandeko ya Power Bascar avec impact. Power Bascar musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Bascar, le travail des professionnels. Eh, que yo! Oui! Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko CongoFrance.com. Balandia Congo France, oui, madame na kati ya tranche avec sur la Italie politique en Boka Congo, vraiment, lelo vraiment tozala lelo na kati ya analyse na biso lelo na kati ya Congo France, tu ko solo la makambo mbutu tara heure tozato ki daso deso à 21h 22h, tu ko solo makambo ko lekana pembe ya mokonza mboka, mususu abenga bimama to comprendre te président libo vendre te kara ko kindaka. Lelo to ko solo la ngo to ko solo na bino. Moi, Mboka Gentili Ngobila, azali gouverneur, il y a Kinshasa Bopé, tout mais Kinshasa Bo sortant. Dans le lancement, il y a campagne où on s'allie contre la salubrité. Tu sais pourquoi Poni Bandalungwa parce que la commune a salité za makasi mingi na kata ville à Kinshasa. Tu reçois un abinopé par rapport à CLC. Nanyaza na sima CLC Tomoni le professeur résident Dawel a reporté marche na bango tiango lundi tobi ke bana bakenda na classe. Bah, l'université et Zongi, par rapport le premier ministre Sylvestre Ilung Kamba à l'objet témoin Lamboka Clément Nani l'homme de je connais les Congo Thomas Louaka bah l'objet était maramwa rétro commission au yazwaka na ba université il faut ici là donc 10% ba université peut ça quand même bah pour boire au ministre Azwakaya issu il faut ici là il y a mon ministre Sylvestre Ilunkamba à lobby et l'Europe que ça la passe na kata Assemblée nationale to moni était et ça na honorable moko za kana à lobby la makambo etali xénophobie na kata Afrique du Sud pourquoi si lelo au RDC et kokara kofongola enquête pour na makambo ya xénophobie les na kata Afrique du Sud tout mona ki mona mboka Janine Mabunda azali parmi bato bauti na kata FCC autaki ko kata ye maloba donc yango to ko sola lelo na kati ya analyse na biso lelo makambo eza mo belé to ko loba pe makambo ba presse présidentielle vis-à-vis ya ba koki ko répondre te makambo ko le canapé mwana mboka Jolino Makelele aza lokola comme amende ya minito yo porte-parole ya gouvernement Ilunkamba mais akosala mosala mingité
Aza vraiment tiède makasi. Le rotoko sola lelo. Bon, Christian Touré Kenzo, merci Nassima Montage, merci à Olivier, merci en patron de Didi Pumba, Balobi, merci à Christian Chiboui depuis Suisse. Donc, en tout cas, la carte analyse. En tout cas, en tout cas, merci beaucoup. Mbotama et l'amour à Gisèle Tati, mère double moté, ma France, Giclo Winner, à Londres, couple Kanyaka, mère Versailles, Babi, maman, le prince Némia. Babi bola mère bola moleke belé hein donc botamela mon tantine chérie to bana makamba présent fait c'est qui to mona qui est akenda ki mwenza ayaki par rapport à makambo utiko lekana mingi ba komona makambo lokola ba jeu mais ça ba jeter eza batu ba kei batu ba kufi mais moi bo songi moke ka ndenge za ka ndeto sololaka na ba réseaux sociaux na moni ete moko mutu moko akomela ki ngabi mama Margot mais to ko comprendre ete enquête ngo ezokende wapi parce que debi bazaki 10 mais to ki kaka ba moni ba retrouver 4 corps ba corps en opé et ya ki lobby moi mboka Gilbert Kankonde o azali excellence azali ministre ya affaires intérieures akenda ki koyamba ba corps wana l'aéroport Angil to koyeba te nanya ke nanya tikali babite mokonza mboka zaki pressé à okende kotala ba famille te akendaki ko réconforter bango esalaka pasi koyoka kaka cœur tovandaki lelo na Christian Chiboui kuna na kata Suisse Christian Chiboui asenya alimwe to Christian Chiboui azui accident esalaka pasi mingi yango na souhaité na présenter pe ba bon rétablissement à Otozenga Mambu babi triple nationalité depuis Hollande donc ezoko sala pasi le chef de l'État akendaki na Kimwenza na lac Mavalé akendaki ko lancer campagne à lutte contre la pauvreté. Mingi bako comprendre qu'est-ce qui s'est passé même soit le bité chef de l'État lingo mikitisa non ndeko na ngai oleke otinda mutuka totinda bilokos lukata na minute omoni na minute oyo osomba ta mabele moko ata na mombele ata na kimbango ata place moko oyo ebotaka ko o terre eza fertile donc to banda déjà bilanga parce que bilanga eza eloko moko oyo kobotela biso Congo alobi ekobakisa pe budget na biso ya mboka parce que lelo so totali mokonza mboka na kuna na New York alobaki ete apesi Congo okiko bokola ta 2 milliards de personnes na monde o mokonza mboka alobaki mais mingi balandaki discours wana bien te eza makambo photo to bipesa oleke otinda mituka osomba ba fer osomba ninye ya te luka mabele mo mikolo pe abenga te papa maman de kokende luka place moto na simanda kuto sa bilanga to balola mabele to bandolo na ba tomate ba mungwa ba tomate ba muscade ba ayo leke aye utaka Chine muscade utaka Dubai dolona awa tout le monde appelle l'OP moi de qu'on a biso pe sali pe moi piment moko opé zoteka partout dans le monde entier donc ezaka ka fierté ya mboka Congo mingi ba critique ki yango mais eza bongo budget ya mboka comme na 10 milliards na moni silence radio bat bazo kolobate budget ya mboka comme na 10 milliards lelo soki budget wana lelo Assemblée nationale et voté yango donc espérons que dollar ekoki ko kitana muso ba 90 pero qu'on appelle à 100 ou à 80 99 parce que lobby ce qui te baki ici du sous une année 2 ans il y a fachi béton to qui comme appelle topé à dollar peu comme pe na 50 to zo pe na 60 donc ezaka kamokonza mboka akosa mosala na e topé ça est chance pour eloko na sepela ki nango na kimwenza na monaki ba député à Lukunga ezala ya ensemble ezala ya bango nyonso basalaki nini basalaki wana donc bayaki ko accompagner mokonza mboka to pesa ye chance to tika makambo ba parti politique et ko sala vraiment bien te yango moniete to monaki ba Jean-Jacques Mamba to monaki ba député belé oyo baza élu ya Lukunga ndeko Lézard Tambo pe azalaki wana elaki sete to chama mokonza mboka maboko tokozonga moke na moi question songi par rapport ya makambo koleka na Antonov na kibing babila ma Margot betali kamwana kara na beti karate ya makambo photo tika na no enquête si la mais enquête ngo pe kotala talango moi c'est mingi yango to osenga na fachi ce que moni moyen zate hein donc livrer kaka kende na eka pour ba ne ba comprendre te buzo beleki baloko babita kuira ba comprendre te que ba perdre déjà mais ba loba kaka
bitakwira ye na 12h aye kosenga caméra pardon na 13h amoni réponse ezata seni ake na teva fingi. Et puis ministre excellence vice-ministre ya hydrocarbures, tu es déjà excellence. Il faut avoir du respect envers le chef de l'État. On ne veut pas toboité qu'autorité morale Nabino aza le sénateur à vie Joseph Kabila Kabonge. Mais il faut avoir un peu du respect. Bah dire non vraiment c'est ezama kasi mingi. Pour les lobby ba occuper au suspendre yo. Ba rolongo lobby place wana. Et le roi la excellence mususu. Bah ouais la rare mata avion mais bah ouais ba mambosa ba ministère na bangote. Désordre na désordre. Yeso yibuna ba pesa bala mangboele do akende kaka. Donc budget ça ni ebima kaka. Donc ça là vraiment bien té. Donc ozonga na makambo yo lelo téléphone vraiment saturé par rapport il y a analyse dans ça qui a semaine passée na moni bande ko Paris ko ba beninga belé bande ko la muka pe diaspora ba beninga pe belé ba mama Margot yo zo ko loba ete to ya kin to ya ko tonga to ya ko sala boy mais chef de l'État tche conseiller mon ko wana o za ko s'occuper na bande ko diaspora za ko s'occuper na ba congolais à l'étranger ceux qui conseillent ceux qui topin je connais pas bien son nom babiende azoko calé batou donc yé penda tche mira Berlin donc attends au kutaki na chef de l'État bi va voir les conseillers ceux qui topin ceux qui n'ont pas commoné pe bien ceux copains ceux qui n'ont pas batté donc babiso ko kuta donc yé nem tcha mire de Berlin non. On a besoin des investisseurs. Tu peux dire que les Américains, les Belges, les Mboka peuvent venir au Libanda. Alors, on va bien à Rwanda, le quoi va autant occupation. Mais bien même au temps appelé la Belgique, ça peut occupation car il y a une occupation. Donc il y a un conseiller, Boukana au mur de Berlin wana, mon compte a besoin il y a batunyo so ba plus na pembeni na ye. Ye moko za simple. Ye moko azala ngomikitsa bongo bino entourage de bolibo sala nini. Mon compte mboka simple, directeur à cabinet simple. Ce que bolibo sala nini. Moi c'est le conseiller. Téléphone na yo ya mbaka. Wifi ezana ngo gratuit pour déjà conseiller. Donc c'était que tout le temps baninga balelaka yongo to bibo konza feti c'est que ça bo konzi moko ko lela raté automoni kula na IDPS bazola lisa ba combattant pongi secrétaire oza lokola Shadari taka Shadari depuis lela Mugabe on est dans sa déclaration ata bana bo quantité tout le temps combat Fayulu aux adversaires na binoté Fayulu aux autres luka buzz na ndenge na ye asa kuna na diaspora asa kuna na France oki ba yambie na aéroport oki makelele te aki osa dîner $100 ba boy 100 €, ba kiti onti na 10 €, ba pe bazo sombaka ba billet te siko makambo bongo. Donc conseiller to sengi na yo papa buka mirwana Berlin donc mon konzambo kaza na besoin ba congolais à l'étranger to mona ba délégation taki ba États-Unis et uti ba Londres ba ye awa depuis ba zonga ti lelo tozo mona solution te poni ni conseiller azo comme ça malobe pas mon konzambo kate le quoi zo matane ba jet a ofele avion ceux qui ewa bora wana mon konzambo ko ofele yango wana donc boza na ba conseiller à peuple boza ba conseiller à mon konzambo mais beaucoup mi sera maloba peuple au mona les pacificateurs jusqu'au bouté ako sala musala zo komisa maloba to moni pe erreur moko maman moko komela kinga na mama Margot bilo boza ba to panzaka sango IDP ça ne va pas bazala moi secret et inquiété que ce qu'on se là mon konzambo à 12h on est pas combattant na outi est pas chef de l'État non il n'est plus le chef de l'État il est le chef de l'État Yambo Kamouba plus de 100 000 Congolais alors chef d'État il de pester il faut se battre na outi est pas président à Jean-Marc Abound Jean-Marc Abound peut faire le papier na solo lina cabinet na ngai ya présidence à IDPS de botika ka kochaka mon konzambo kana kata poto donc zo sala bien te à faire 70% to kozonga na onka likamwa 70% ba combattant ba kolala pongia ba bébé mais bino boko tsindaka ba sœur à l'église ba frère à l'église ba basi na bino o ba mela gaz te basi na bino ba kimata mangu tata foot soki baloba soki sampa soki footing soki ni baloba wana ba sala te mais basi ba komi ko diriger ba cabinet na bino nyonso mo konzambo ka komona te moto alati sanduku wana mutu de Gilbert Kankonde excellence ba ko critique ka nyonso Gilbert Kankonde azato ko baza de quoi ba sage o ai de pes
moto avandi pendant 37 ans pembeni ya Tshisekedi oyo atrahisa Tshisekedi le père te yango wana lelo il faut azala wana il faut respect ezala tango ozoluka bosala makambo bobimisaka salite na bino na miso ya bato te ezosala soni makasi ezosala vraiment soni mingi yango mingi bakocritiquer mokonzi ya mboka kovoyage Congo ezalaki na par terre il faut abimisa Congo na pauvreté mokonzi ya mboka abi pauvreté eza malédiction te bapaster bavandaki tomona lokwa agode tomona lokwa mukuna oyo afingaka idps azalaki wana basala nzambe ebelebele bazalaki basoda baza basala nzambe donc bapaster balia biso bambonga badimi balia biso bambonga kosele osele mboka Congo tosele boye mpo ni pauvreté eza malédiction nzoka mokonzi ya mboka abi lokwa ayebi bible malamu alobi eza malédiction te tomoni mokonzi ya mboka alingaka kufa pasteur au Philadelphie oh nga nangi nakutana moko nani ayi kolobake crash elingi esalama mutu te yango bandeko nanga eza recommandé na bible faut tosambela rapport na bamboka na biso totiaka mokonzi ya mboka na biso na mabondeli tokosenga son excellence monsieur le président de la République démocratique du Congo ata bokecho aboyo akata kaka passeport ata apareko baboyo bakata passeport fallu lo voyager ke poto na passeport en ligne ya Congo ba balbel songisa Zaire tokosenga na yo papa en tout cas misuma fongola misu po mingi ba pembe no balingi yo te bazosala ba intérêt na bango bakosomba bandako bana ba bakomi ko voyager mais combattant azotambola ka na pantalon ya repasuka azaka un espoir que un jour Congo ezala sauvé mais le Congo est sauvé par vous parce que tu es le Josué du Congo mais batu bakolela Égypte olongoli batu na Égypte olongo kotisa bango na Kana ngo mema batu oh batu ba pembe no bango so ba diabulu bakotala ba intérêt na bango ekozala vraiment bien te donc yango tokokota na likambu ya mwana mboka Gentili Ngobila o asali azosala concert lobby concert podium emati déjà ana bandal concert eza makasi parce que atie ba sponsor lokola ba Abed Chou o azala nyongo ya Congo ya ville ya Kinshasa ya $500,000 plus même de $500,000 mais Gentili Ngobila ko betsa concert awa lobi na quel déplace dindaka kota ba fali kuna te mais on bet ça awa kaka na embouteillage na bana nde bakendaka classe atiki fulu oyo salite oyo ya makala oyo ya kalamu ya bongolo o kadi malia $10,000 ba bourgmestre apesa ba $10,000 et ko sala pasi na moni ache concert ache ye na éviter ce sponsor chef de l'état pour au moni manque de respect protocole chef de l'état bozo sa musala bien te trop d'amitié trop de fanatiques. Donc, comment ça fait-il que gouverneur de Atakou Yandra Azarana ba Fulunae, Asata ba Bere Rwanate, gouverneur de la ville, Oche le Oche le chef de l'État, Oche ba sponsor nase. Le lexi qui vu la Kinshasa na mbongo et côte saraba ticket, ya ba Fulu, ya ba nini, et zangi mbongo, ya ko financer Kinbo Peto, za Kinbo Peto, za Kinbo Soto. Pour qui les en a bo Soto, moko impossible. Tout ça, Union européenne, bazonga ba ndako lokota ba fulu to ndenge nini eza vraiment ko sala pasi mingi asali point de presse lelo abengisi ba chroniqueur ba boaka kae lokwa ba papi mboma lokwa o basi msuba ba lataka ba kolan wana ba lataka mabe wana bango gouverneur oye ba niveau na été amona ka lokwa za musique lokwa obetsa lobi jibe lokwa ba boaka kae lokwa obetsa bana OK lokwa obetsa bande banani ba teke donc to comprendre été. Donc mon gouverneur de la ville aussi ça la soni ya bateke soni ya babato yo bato bandunga na comprendre binoté to ko pesa bino gouvernorat ya Kinshasa mais boko saka makamoko ya soni ozoko kako donc ya lingi kaka conseil wana kaka invité na ezana le chef de l'état le to moni communiquer avec le chef de l'état rien avant la 5h à quoi assister donc ya lingi kaka chef de l'état le quoi leki monga ba sponsor chef de l'état ça ni azala wana mais bien mon libanais na ba indien ba sala to lingi pe ba alimentation na milene ko ba pe ba ndeko na biso ba congolais zo sala vraiment pas si mingi to moni pe collectif ya ba gouverneur à FCC ba télémeli son excellence Gilbert Kankonde vis-à-vis à communiquer o ya pesa qui était il faut moi la mboka Gentili Ngobila a longola arrêter o ya sala qui est contre la constitution
alongola arrêté wana oyo a nommé ba bourgmestre tant le quoi ceux qui bailon wa uti na matete aboma mama batuliko ba mbisi na bangolo mais aye awa na banda na komo sa moi propriété muninga na tolonga nyele kwa wiki mbuta azate akomi kaka dépression koloba na nzela ali pe kotika banda la ngote okomi dala matete et ko ça la passe vraiment yango to moni ete ba gouverneur wa ces collectif ba gouverneur à FCC ba telemeli VPM o to yebi mo na mboka Gilbert Kankonde oza ministre ya intérieur ba telemeli ba lobi ete jamais donc jamais à retirer ma lobi toujours il qui dirige jouer intérim mama kambo ebele après si communiquer vous êtes en train de négliger communiquer en plus on s'est collectif avec gouverneur il y a FCC signé par Gentini Ngobila donc Gentini linga do d'appel à moi la mboka Gilbert Kankonde Lisuko yango to ko senga to tika na ki amitié na musala tout ça elande peuple tout ça elande population to ko kota na likambo lelo iko sala pasi mingi batu balamuki na ona tongo mbotu mutu eza na kata na muka impression clone dombasi michonoka mama bichonoka mbutu mutu eza na kata na muka parce que DV loterie internationale so DV loterie universitaire bako wele la poste ya porte-parole ya opposition toyebaka rassemblement oh lelo toyebaka mokonzi zaka feti seke janda ko diriger rassemblement Katumbi abeta katolo na sima Delice Sanga alobi ke ngane na manda ko financer rassemblement yango to comprendre Katumbi ko senga ba pese porte-parole opposition alobaka nini to azonga kanga na commerce te ka ba feuille de laurier na bandembi azo continue à continuer ta lutte contre la pauvreté au mokonzi mboka lancé mais Katumbi ko mbutu Pierre Lumbi pe kuna pe papa pe alobi ete ngana lingite ngai nem na kozala porte-parole opposition mkuna pe muzitu na fayulu ba telemeli makambu ya porte-parole opposition balobi ete bango tokokamwa DVI dynamique ya opposition bobimisa kaka 3 députés Martin Fayulu Ados Ndombasi na moko ala musuna ye barate ba papa ba oba invalida sikoyo bolika omoni ke partage à gâteau eza mabe boko zonga boko pesa mwana mboka feti seke di raison lelo boko mi ko la poste porte-parole à opposition bobo yaka poste rapporteur adjoint à assemblée mais lelo boko mi ko la mabunda pesa bino poste rapporteur adjoint boliko sa makamna sentiment et ko ça la bien te CLC to yebi coordination de laïque ya Congo o kamomaka et pas ya professeur Isidore Ndawel moto a Maël et moto a Boigna. Qui est derrière Isidore Ndawel? Est-ce que c'est syndicat de Kolo ou bien c'est Moïse Katumbi? Toujours comprendre te syndicat joue quoi? À l'hypocrisie? Pour être à l'objet de Royamba Mokonzambo, quand on a tourné dans la diaspora, mais le quoi yem à Zalaki ou à la organisation de éco-financier CLC pour tout le monde ba carton oyo CLC sali ya ba track CLC za mbongo ba bazana mbongo te mbongo wana bazua te 40 000 smartphones wana ba pesa ki on ba nyonde ba futi ba nyongo to ko comprendre te et ko sala pas CLC ba lobby te ba ko telemela corruption moi mboka muzitu o atonga banda bo telemela epé corruption moi nani moi mboka Martin Fayulu azoka 40 000 $, ya Kimbuta zongisa te bo telemela epé mais ba ba ko tambola mukolo wana Jean-Pierre Bemba lia mbongo accord en bout ya ba enseigner bo telemela epé on epé corruption FCC que tu n'en parlons même pas sikoyo lelo yo CLC ba lobby te to marché sur le 19 t le gars yo ka na ngobila senga bango pardon concert au beta lobby concert ko ya kafu yango eta lobby ete non to sa nini to pesa to chango lundi le 21 lundi on a bala so ba OK classe ta gratuité enseignement embouteillage moto combien bala ba comme na tongo bala ba combien belé na nzela pour na gratuité enseignement yango ko sala vraiment passe mine bande on a ça CLC bon mais quand nous ko revoir nanu makambo na bino parlons un peu ya makambo ko sala passe mingi le to lamuki to moni ba image ko tambo la garde de corps à chef de l'état azazo ki bal boy ngana ko loba qui a trahi Félix Tshisekedi to tuna ka kambo na Ernesto qui veut trahir Tshisekedi qui veut trahir Fachi Beton garde de corps à Zubal azo ki garde bala ane osakana moi c'est na munduki
bala ngo ya zui ba ko kotele ba homme en uniforme ba koteli na kata ndako ba kotela ke ndenge nini et banina nous ndenge bozo pe sa biso pe éclaircissement pe ya makambo ngo te toujours comprendre te pour te bi fati depuis banda ko combattre te bozo akaite et ko sala pas so moni ba publier ba vidéo moko ya moi mobile moko ce qui Patrick Kanyama azali garde corps ya chef de l'état te Patrick Kanyama azali inspecteur na DEMIAP. Donc moi si mon camarade na ye obomoni ba lobby capitaine wa Kimi papi azalaki papi Kazadi azalaki amina ye ne nazala ba Sylvain Lukongo ne nazala ba Jean Jo kwa to nazala bibi kapinga ne to zaka la kata ko chaque de to message to le quoi famille nde bazaki ba ami nde zaki tiraillement entre Patrick Kanyama na concubine na ye bande ko swana nde Patrick Kanyama soki alingaka bimisa mundu soki abeta soki ndenge nini et capitaine papi Kazadi nde alingaka beta concubine na ye wana masasi na ndenga kataka kolinga mbala ya soda pasi wapi abimia beta mundu kinde sali nini que Patrick Kanyama alingaka akalende bal ekotakie na se ya pasi wana nde capitaine asaki nini akimaki akoti kasu Tanzanie yango batambusi le garde du corps de chef de l'état tokoka pona nini chantage à boye balobi soki Hervé Bouanga soki Boanga soki nani azo comprendre pe komba kapia ya moi mobile yango te azana ye a bon état azana ye na azwaki bal mais azana ye bal en fait to comprendre ba côté la ke pona nini tokoyoka kaka tokolandela makambo nde kokendele tokomi so vraiment koshite tokoloba likambo ya suka nakokama bato alamuka makambo fatie kosala bino motema pasi ndenge nini avion ya bino intérêt na bino na avion wana ezalaki nini bobeta masolo gratuité enseignement bobande kolobela pauvreté yango boloni banzete biso mpe tobandi mpe makambo ya kolona mpe siko bobeta avenir alamuka ezokende wapi bokomi wapi ezate bokomi ba analyse na makambo ya avion Rwanda boye minyembo bobete kitolo ti minyembo 30,000 Rwandais bakoti na minyembo omoni armée na biso bango wana baseni ba récupérer minyembo bolobi te bokomi susu na fuite mususu te deuxième personnalité à aner moi sonaza moi c'est Kabund botika président ya Vanda botika azala moi bomona moi na été boni kokota ba vie privée bokomi lokwa ba musicien lokwa ba chroniqueur na ba chroniqueuse vie privée mutu bokomi ko italango kaka boy bokomi ko luka buzz ngo kaka boy kaka hein dubuli ko loba boloba voyage kama be boloba olio juste bolingi nini beton bazo ko livrer pe na CPI bon continuer quand la analyse na binoana ils ont vraiment pas si mingi. Donc, ça passe, il faut que mon konzamboka vraiment chance. Je connais le Congo. Ba wolo la ke mukwana ki mwenza. Ba mama ki mwenza bana ki mwenza baleli be babi mama. To wolo le pamba te po ete nzele ezalaka te. Nzele ezalaka te mon konzamboka ya saili biso nzele kaka je connais le Congo atingela biso ba mwamba na ba mwamba. Poto na poto soki mbule beti to moni pe moi mboka Sylvestre Ilunga a télémé likambu ya rétrocommission alobi ete 10% va payer sa carrière à l'université Sani et Sila. En tout cas coup de chapeau à Sylvestre Ilunga le premier ministre a kosa mosala nae que soit songi za te ba mama ko to monaki Janine Mabunda ko yemba ko na podium akoloba fachi président za makambo moi na mboka Alexis Tambwe Mwamba yo na melaki pe mate makambo. Le 25 yo pazo ke ko samba to ko accompagner na Belgique bino pe bato apare ko lo kwa bo telemena bo ke pe bo saila Alexis Tambwe Mwamba pe marche bo saila marche pe mukolo ngo ko zala pe bien o le ka bo lobaka Janine Mabunda tozo comprendre yo te maman zaka motema monene yo ko bi ko sala parti pris na kata ensemble bongo président a IAI de presse Mboka Jean-Marc Kabund Yem Janine Mabunda a ko protéger ba ibande ko na ya FCC yo pe protéger ba bande ko na yo to boite que FCC caché yo ko obi mariage il faut continuer mariage il faut katana il faut tozo laser to kati mariage wana alliance wana il faut katana pe na laser to kati mingi babi mama Margot to moni rumeur ko tambo été ma ex première dame honoraire atika na banyongo kuna na bato alaki Emmanuel toki nini bango bakabaka na caméra ngaso na ina teminga mama na nzalo ka sa ko pesanga akopesanga te
Bon bakabaka caméra était que soko pesi na gauche liboko à droite yeba ya to ko sa maman Denise Nyake ou maman toke na makambo bilanga toke sensibilisation à moi si toke makambo kende bolamu makambo toke to sola lelo vraiment na kata analyse na biso to ko loba ete bande na sa presse présidentielle bo sam malampo bozwa mbongo boko fini sa communication chef de l'état moi na mboka Jolino Makelele aux porte-parole il y a gouvernement Inukamba. Donc, tant que ministre et média, non, média vraiment, il faut y vendre vraiment parce que au Maramto, comme on a silence radio, vous ne défendez pas les chefs de l'État, vous faites absolument rien, mais tout le temps, vous commis que roulez la bagnole bien, vous avez la santé, donc vous commis qui toque comme un casse, mais petit peuple va comprendre ma camoué qu'on les canaté, c'est qu'est-ce qui ne marche pas. Président Zaki na Belgique, attend ici Belgique, attend ici Stade, Bolo, attend ici Salouana. Imagine les Canadiens na RTNC. Qui dirige la RTNC? Télé 50 on comprend. Et sa chaîne privée, il y a Bango. C'est que RTNC, là il y a son dirigé. Pour tout le monde balegi saka, maman Denise Aouti qui mwenza makambo ya rira là. Ils ont les Canadiens tout monté. Mais kuna ba ke buka ba ke otika ma puta na ba mousse. Yango de comme le quoi biloko kolia ne so bozo ko loba yango za ko lekala pona nini na vraiment ça ko diriger to ko senga pe na ba directeur en presse présidentielle bo pe ça pe bande on so baza pour pe chance pe ba tchaka ta voix et wa ka muzuka dans la presse présidentielle mais tout le monde a raoté kaka je suis de la presse présidentielle mais bozo mon la bozo tcha ba voix mais directeur azo la ko tcha voix pour kaka ba yokai belle famille ba yokai. Donc ça que ça là vraiment pas si mingi. Merci vraiment à l'équipe technique de Congo France. Merci à votre Didi Pumba. Merci à Olivier, merci à Christian Touré Kenzo. Botou na ngami mouna kenda mouna commandé ba charge. Hein mouna commandé ba charge vraiment trop ba charge. Moussala vraiment Nicolas Zako s'est concentré dans ba charge. Merci à Christian Chiboui, merci joyeux anniversaire Gisèle Tati mère double. Monté ma France Giclo Winner Coupe Kanyaka, Michel Kawama Bibiche Noka, Papi Batia des bonhommes Lisanga, Papi Maïbelang Empire Basket Pichuzola de Lausanne, na Pessi Bambo te belé pas évangéliste de l'Arcabani, bateau yon sobolanda kanga, ope bolinganga to bokomelanga pas en privé. O tout ça raba débat pour maele mutaleki muninga maele azate to bakisa kaka moke ngala bino to kutani mbala sima ciao. Allô wa santé eza misuma katelinga lingala pour la santé à mwana. Mon fils, pour ma santé. misuma Katelinga lingala. Bandeko, misunga ezali kokatela moturingala te. Ezali mito de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, mutu nyonso oyo akoki kaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, misunga ezwa soin na ye ya malamu na bahopito nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, misunga akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo misunga ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, misunga akosokipe na mabe komia. Ate bandeko bazali libanda bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali na misunga. Ta santé c'est ta vie. Eye papa maman tunanga nini eloko tozalaki kozela yango yo pona ba séjour na bino eleka malamu na Kinshasa Kin Label, agence de location de voitures de luxe awa na Kinshasa. Ba memelu bino bongo Power Brass Car oyo bazali na équipe na bango professionnel, bazali na disposition na bino Power Brass Car
location de voiture ya sika pe kitoko na prix ya malamu oyo wapi. Okoki kokontate bandeko ya Power Baska na ba numéro oyo plus 243 85 151 5000. Topé na plus 243 82 23 86 668. Beli Soussou na www.powerbase-car.com. Topé na contact email contact@powerbase-car.com Ozamo Bimba. Bana Kinshasa, tosa la confiance na ba professionnel ya bandeko ya Power Baska oyo bapesi offre spéciale pour na bino nyonso. Boko louer ba voiture pendant un mois na séjour na bino oyo bozali na yango awa na kati ya Kinshasa. Benga ndeko mobali ndeko mosi bandeko ya Power Baska po bazali ba meilleur na domaine ya location ya ba voiture de luxe. Power Baska eye kosilisa ba tracasserie nyonso ya transport ya ba délégation spéciale na bino ya famille pe ba transport nyonso privé oyo bozali na yango. Solution ezali kaka se moko Power Baska oyo ezali solution ya suka po na déplacement na bino nyonso express. Po na likambo ya qualité pe quantité na eta mituka nulle part ailleurs au kokuta yango kaka na Kinshasa en particulier pe République démocratique Mobimba kaka epa ya bandeko ya Power Baska avec impact. Power Baska musala ya ba professionnel pe na sécurité nyonso. Power Baska, le travail des professionnels. Que yo, oui. Vous souhaitez investir, vous souhaitez qu'on s'occupe de votre entreprise. BDDS, nous sommes un cabinet de conseil en gestion des affaires. Nous nous occupons de la gestion comptable, de la gestion financière, gestion des ressources humaines, de la trésorerie, mais également de tous vos investissements. Donc on s'occupe de tout. C'est-à-dire, on regarde la fiscalité, on regarde la comptabilité, on regarde la finance, on regarde la trésorerie, on fait vos démarches au niveau de la banque, on va chercher les subventions quand vous êtes une association, on gère à votre place. Appelez, prenez rendez-vous. BDDS veut apporter la sécurité aux entrepreneurs sur le sol africain, européen, avec pour souci votre enrichissement. Que avoir une entreprise, ça va bien au-delà que d'avoir une rémunération, avoir de l'entrée de l'argent et de la sortie. C'est vraiment réellement de se constituer un patrimoine, quelque chose qu'on peut transmettre, même à ses enfants. Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko. Congo France.com